tant que zoba kena basala nzambe babungizela bien sûr oui ebele babungizela parce que mingi batiki nzambe na moment oyo confusion ekoti mon frère confusion ekoti bandeko bazolela mingi to yamba bapel na bango akobenga mosala nzambe boye ma prier pour na ezati akobenga ndeko mobali boye déception ba déception. Alors la meilleure personne à confier ce n'est que Dieu lui-même. Pourquoi tu vas abandonner Nzambi? Tu vas linguer intérêt na bango personnel. Tu vas linguer fruit à patience. L'un des fruits de l'esprit est la patience. Mais la plupart des chrétiens linguer na bango patience. Tout le monde veut apparaître à tout moment. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Chose est la volonté en Nzambi. Or, tu es dans la bonne voie. Sache-le bien que même si promesse en est oumeli, avec Dieu, avec patience, avec intégrité, nous avons témoigné Job, un homme intègre. Il y a des femmes qui sont intègres, il y a des hommes qui sont intègres. Basilité, bazali. Mais pourquoi pas toi avancer, toi abandonner Nzambete? Ko sambela o moun ko sambela oyo. Ce que simba mité, quelle que soit la difficulté nango, il faut faire très attention. Ils ont que le col a souffrir, ils ont péché dans le Kanzambe. Ils ont que le col a zangi à coller à l'élo, na Lukanzambe. Bible dit l'homme ne vivra non seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Le problème est que bande ko mingi o baza ba kambi ba ange l'église. Bangonde ba tenga misi bandeko ebele. Combien ba to ba vivre yakato vanda. Babanda pe ko bota. Yuka si esprit ya famille wana, ba noko ya famille wana. Ba ko betelo maboko. Jamais. Est-ce que balobi to briller ba bilo côté? Coutume wana masanga. Ba papa faut balata. Maman a botaki mwana pendant 9 mois. Vous pensez une dame pendant 9 mois de la grossesse et qui n'est qu'à boy. Yosu mwana ba devant tena ndako sans pourtant tenir compte, il y a ba droit au préalable. Il faut le fouta. Même la Bible se reconnaître ngo. Oko kanga mana ba lien. Oko kanga masuba loi. Mais so lukinzambe tu resteras là-bas. Yango zomona même ba démons, ils ont obéi à la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils devaient être aussi délivrés. Il y a des maladies qui ont obéi à la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même qui a la capacité de guérir cette maladie. Et ça n'a pas tout tilelo à l'autre mobile à boutou. Mais abeta kali soloté. Et apena mutumosu à l'autre rapé moi si à boutou. Mais abeta kali soloté. Et ça apena mutumosu à bota à l'autre kazo melissa na boutou na sa pongi. Mais abeta kali soloté azo kelango soni. Diable azo ko latisa yo soni de peur que ose la délivrer ti. Na ko choquer batou. Na yebisa bango que prophète te mutakango la vie à mutu. Pasteur te mutakango la vie à mutu. Apôtre ou archibishop te ou pape ndakango la vie à mutu te. Mutakango la vie à mutu ezanzambe yemoko. Et ça va signe oyo et parce que mon toisa aliéné aza envoûté soit ba kanga ba promesse dans la promesse on ba kanga raté ba kangi des voies de sortie na yo ozolanda. Or la personne qui a la clé de sortie d'ouvrir ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Mama if love is crazy, love is funny. Shalom shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté au fouté là-bas na minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé tout le monde a sous ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukanga mina université
Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sous ils a plus 243 89 72 32 229. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la retraite chrétienne avec Yves Ipan, tout ce gratin de faux. La friend avec la série continue toujours dans votre chaîne super promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec le prophète Ephrata, donc tous les années, tout sur la ébélé par rapport à l'actualité, par rapport à message de Nzamba PCI. Alors, comme vous le savez très bien, tous à la fin de l'année déjà, toujours qu'il y a des mollo. Alors, la réalité, je suis rebellé. Et toujours sur le il y a un frère, un confrère Nabiso, un collègue Nabiso, ami Nabiso Moussala, journalisme, a été dans la piscine, na Bandal. Alors, c'était prévu même à Kinda, Canada, samedi, où il y a tous les cas. 5 jours avant ce voyage, de Kwatiki Bishoki. La réalité, en tout cas, tous à la maïle, tout le Kanzambe, bien qu'il y ait des commissions, mais bisoto kaka quelles que soient les difficultés Nzambe azali Nzambe. Voilà, l'homme de Dieu aux yeux na plateau na biso Mosako le frère Takota pena zala na biso pembe ensemble awa. Bonjour l'homme de Dieu, shalom. Shalom papa Yves, shalom na bande konyo so voilà na biso ya super promo. Kolo apambola corps de Christ Mobimba, je pense que il y a à boire et à manger. À chaque fois, il faut qu'il y ait vraiment des choses à part de la part du Seigneur. Parce qu'il y a un messager de Dieu, lorsque la Bible dit, dans le livre de Psaume 104, la Bible dit, les premiers versets, 4 versets, la Bible dit, il a fait le vent le messager et ses serviteurs le flamme des feux. À qui est plus loin, confiez-vous à l'Éternel, vous réussirez à mes serviteurs. Nous serions fermés. Alors sur ce, nous avons eu que Nzambe Aza Zobate à permettre de d'abord ange au sein de l'église. Et dans Makambo, ils ont le tant auto traversé déjà parce que le diable est tellement risé. Bible Zoloba dans Jean chapitre 10 que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour tuer, à bébissa, à déstabiliser. Peut-être bande kobata la biso année banda qui 2023, bato ba lié, ba meli, bato ba bali, bato ba voyager. Ce n'est pas on ozo limiter Nzambe na ba voyage na ba bala na mabota. Ils ont ba promesse oyo Nzambe atina ba vie ya bato. Il y a même des gens oyo année qui comme na suka titolo ba awa ayebiti abana ndenge nini. Aluki mikanda azuiti. Mabota ba problème, foyer na parlons même pas, les enfants na parlons même pas. Musala kutu kolobati. Mais okotalabo mwasi kitoko, otalabo mobali kitoko, français na munoko. Ozomona pende ko ya mwasi atanga mingi ba makambo oyo fallait esimba na maboko na part ya Nzambe. Azo simba yango te. C'est-à-dire faut battre ba luka ba ba origine na bango. Pourquoi kaka bango? Mais pourquoi kaka baninga bazo avancer? Mais bango bazo avancer te. Or Nzambe atindi biso pambate na sena moi. Chacun de nous a son étoile qui brille. Nous avons une étoile na yé, nous avons une promesse na yé. Alors il faudra maintenant que chacun de nous doit se donner au fou et à moulin dans la présence de Dieu. Yango zo mona Bible zolobana Isaïe chapitre 55. Alors chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoque il est tendu qu'il est prêt. Il faut tout invoquer Nzambe na fin de l'année OYOP. Peut-être dans le premier semestre il y a année, vous avez une distraction. Peut-être dans le deuxième semestre il y a année, vous avez une distraction. Mais avant fin de l'année OYOP là, tout côté année à traverser. Chacun de nous, chaque famille, papa maman azola nangai, ndeko mwasi ndeko mobali. Kotala no makambo elekite, luka otala makambo ni Nzamba tsheli boso na yo. Oko traverser 2024 kaka na makambo zo nango, souci kaka yo, problème kaka yo, jalousie kaka yo, misala molili kaka yo, baliénation kaka yo. Mais il est grand temps de chercher Dieu. Alors si tu cherches Dieu avec intégrité et to luki na bozindo, ndenge to kota na fait de l'année o. Déjà to bandi sima sa prière. To bandi prière to benga renouvellement de l'alliance. To traverser année asika. Yo dans alliance nanani. Otalela ba noko batika yo, otalela ba ndeko ba sekio, otalela mama le qui n'a parlé même pas. Alors sur c'est la seule personne par laquelle au côté la Elikia, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ça c'est bien. Mais de ce moment la plupart des Congolais tout bas. Monde est presque les commis congolais soit ndeko moko ya mboka moko troyi ko tanga pe kombote awa baso pesa penza confiance pas Nzambe na tête. Tout le monde même pas bino moko basena Nzambe. Boyebi ke Nzamba azali existaka mais confiance bozo pesa pas na tête bozo pesa pas ya banzambe ya bayindo bozo pesa et pas ya Nzamba bikeko bozo pesa pas ya banganga
oyo bazali bocultiste ba magicien habité comment et ça les marapo que moto alongo la confiance n'est pas nzambe après sango pas ya moto azali lokola ye. En tout cas merci beaucoup pour la motuna oyo nzamba zoye bisa on a ba délivrance pour la magie azo bisa Ézéchiel pour na zonga na question wana de ko balanda biso akokyo tanga na Ézéchiel chapitre 3 on a verset 16 yoka Bible lobi. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, j'ai été établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu n'écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertisseras de ma part. Quand je dirai au milieu des champs, tu mourras, tu n'avertisseras pas si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie. C'est le méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mon frère, au moment où Nzambe a établi biso lokola ba sentinelle. Je suis une sentinelle spirituelle on a établi pour na yebisa bandeko borta la biso ke banzela oyo bazo ponato o ba choisir ya ko abandonner Nzambe. Bible zolo banango déjà clair. Dans 1 Timothée chapitre 4, alors bien Nicolas Soukra, le dernier temps, l'Esprit dit expressément à l'Église que beaucoup abandonneront la foi. Mon frère, tant on traverser Batou Kondima et Bungisami parce que diable a été carné, pardon, azoka sous sonité, abimina poissa. Alors Batou Oyo Baza ya kovandi samate na kati ya maloba ya Nzambe. Ba o baza vandi samate na kati ya vie spirituelle. Ba Oyo bazo yo kambele ya molimo Nzambe te. Bangonde bazo za la évacuer. Bangonde bazo la concerner. Bangonde bazo kende facilement. Parce que mutu oya vandi sami na kati ya kondima. Faut faire très attention. Tant ozo ba kena basala Nzambe babungizela. Bien sûr oui ebele babungizela parce que mingi batiki Nzambe. Na moment oyo confusion ekoti mon frère. Confusion ekoti bandeko bazo la mingi to yamba bapel na bango. Akobenga musala Nzambe bo ma prier pour na ezati. Akobenga ndeko mo mobali boye. Déception ba déception. Alors, la meilleure personne à confier, ce n'est que Dieu lui-même. Yango zo mona na temps o tozali. Pourquoi bato abandonner Nzambe? Bato balingi ba intérêt na bango personnel. Bato balingi fruit à patience té. L'un des fruits de l'esprit est la patience. Mais la plupart des chrétiens balingi na bango patience té. Tout le monde veut apparaître à tout moment. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Chose est la volonté en Nzambe. Or, tu es dans la bonne voie. Sache-le bien que même si promesse en est oumeli, avec Dieu, avec patience, avec intégrité, nous avons témoigné Job, un homme intègre. Il y a des femmes qui sont intègres, il y a des hommes qui sont intègres. Basilité bazali. Mais pourquoi pas toi avancer, toi abandonner Nzambe te. Bato mususu bazo avancer. Pas la jebi sabande ko na ko na bi. Nanango abandonner bino ko ki. Nanango pekisi bino boki mambango. Qui vous a empêché de courir? Parce que Moutola ta couronne ceux qui a remporté victoire. Alors bandeko batala biso mususu baza ya kolemba. Muso otala boy famille, muso otala boy souci, muso otala ba aliénation. Papa ko sambela o mun ko sambela oyo. Soko simba mité, quelle que soit la difficulté nango. Il faut faire très attention. Ils ont que le col a souffrir, ils ont empêché ngana lukanzambe. Ils ont le col a zangi ya kolia lelo na lukanzambe te. Bible dit l'homme ne vivra non seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Le problème n'est que bande ko mingi o baza ba kambi ba ange l'église. Bangonde ba tenga misi bande ko ebele. Ozomona. To imaginez-vous muto avandi akekolongola zemi. Mais azolo ba kenzambali nzambi zemu mona botana mobali oyo ezate nanonga tina ki poser acte wana. Il y a des gens qui posent des actes inconsciemment. Il y a aussi des ceux-là qui posent des actes consciemment. Mais les conséquences, tu dois payer cash. Alors, l'homme quittera son père et sa mère. Il faut mon bali ako kisama kambo oyo et ça que moi si a quitté papa paranaïe pour pas qu'on ma place moko. Mais aux hommes na lelo bato ba briser ba limite, ça dit ba brûler ba limite. Ba comme ko genda accès, il y a aujourd'hui ba combat na ba foyer et ça na mutu musu ça vendre na moi sin. Il y a moi na ya bato na ndako na ya bandi ko bota moi na liboso. Aboti mon ami bali ata kutimi asalate ata représentation pamba basalate ba famille ba yebi eti mais le kola bato ba copier vie ya mindele ba copier culture pardon ya mindele donc nyo soko mika na téléphone bato ba kozambongo yo vandi na mona bato déjà tala ba conséquences bo vivre lelo. Pourquoi lelo bato ba komba polygame à cause ba biloko wana obotina mutu ezala ki soué na honte mais le kola circonstance moko boye ya faiblesse tam sous diable qui derrière yango oyeba kité mais au mona ki ba intérêt moko temporaire obosana ki ba intérêt autobengaka perpétuel avec Dieu tant obosani yango diable ko sala nini
ayebi kozo luka mbongo, ayebi kozo luka mabala, ayebi kozo luka bota, ayebi kozo luka stabilité. Mais à quel moment il faudra que cela nzambe yemoko atelema a présenter au yango. Mais tant que yozo kotra ba chemin yomoko, tout ce yamba baka oyo, combien bato ba vivre yakato vanda. Babanda pe ko bota. Yokasi ba esprit ya famille wana, ba noko ya famille wana. Ba ko betelo maboko. Jamais. Est-ce que balobi to briller ba bilo côté? Coutume wana masanga. Papa, faut balata. Maman a botaki mwana pendant 9 mois. Vous pensez une dame pendant 9 mois de la grossesse et qui n'est qu'à kaboy. Yozu mwana ba 25 nandako sans pourtant tenir compte, il y a pas droit au préalable. Il faut le foutre. Même pas besoin de reconnaître ngo. Combien ba to vivre ba conséquences wana? Bana misu ba obela bela à cause de biloko wana. Mais mon secondaire katiote, lelo ezana bande ko belé ezape ba lien ya famille na bango, bakata singekangama jamais ba ko bala. Jamais à Ruiko Bota, jamais à Ruiko Zomusala et Malonga. Alors, Mouto Bongo, à la Katanda Kolibala, Moutandengoana, Azali lié na famille. Est-ce que attaquer le sambo, Nyozo Bawa, est-ce que vous avez remède lié à un Katana, est-ce qu'il faut que Luka Bakoko na Bango, il faut qu'il y ait lié na terre des ancêtres, Akenda Asala Nengenini, pour que lié à un Katana. Moutawasala Nengenini, papa. Bible Proverbe chapitre 18 et verset 21 que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors bandeko bola na biso ngi batanga écriture moko ezana Proverbe chapitre 21 le verset 31. Bible zoloba le cheval est équipé pour les jours de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Mon frère. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boyebake et y a une idéologie à Sikadok. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba de koyo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération. Sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekozala ki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est gagné. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate okokangama na balien okokangama sous ba loi mais so luki nzambe te tu resteras là-bas. Yango zomona même ba démons ils ont obéi à la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils devaient être aussi délivrés. Il y a des maladies qui ont obéi à la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même qui a la capacité de guérir cette maladie. Il y a une dame, hormis la piscine de Bethesda, il a 38 ans de sa maladie. Allez-y comprendre, lorsqu'il a rencontré Christ, la Bible dit, dans la piscine, il aurait fallu qu'un ange puisse agiter de l'eau pour que quelqu'un puisse être guéri. Papa Mouta tambolati, ana makasité, a côté na piscine nengenini. Bon tout ça belle mais azo tambola normal. Moussa azo belle mais azo monati. Mais hier avant dit tellement exact. C'était une loi, c'est une loi. Alors dans le moment où Christ y est grâce, il a besoin à qu'il n'y ait pas de loi. Il faut abolir la loi. C'est-à-dire, il faut détruire la loi, il faut abolir la loi. Mais il faut payer sa makambu sika. Moi, abika pendant 30 ans de maladie na yi. Ndé quoi ça na kataba loi. Ndé quoi ça na kataba lien. Ndé na peso ba signe. Ok, bande ko muso ba comprendre que ba vivre na kataba biloko wana. Bandoto mingi tito sola awa ezana bato tilelo alota mobali abutu
mais abetaka li solo te ya pena mutu musu alotaka pe mwasi ya butu mais abetaka li solo te eza pena mutu musu abota alotaka zo melisa na butu na sa pongi mais abetaka li solo tazo kelango soni diable azo ya kolatisa yo soni de peur que ose la délivrer te na ko choquer batu na yebisa bango que prophète te mutakango la vie ya mutu pasteur te mutakango la vie ya mutu apôtre ou archbishop te ou pape ndakango la vie ya mutu te mutakango la vie ya mutu eza nzambe ye moko. Quand tu t'approches de l'Éternel, na courage na yo, na humilité na yo, Dieu va te pardonner d'abord. Alors, il va renouveler une nouvelle alliance avec toi. On est tombé dans la présence en Zambie. Peut-être à l'alaka, à l'autre raboutou. Moulili, Moubali, Moussolo papa na bango. Moussolo a déplacé, mais d'autres na ezongi saraïga place à banako vanda. Allez-y comprendre. Bakanga ye, Moussolo koli, ak mama, Moutakoli a sili ça, mais azonga en école primaire. C'est-à-dire, ils ont un signe oyo et parce que montoisa aliéné aza envoûté. Soit bakanga ba promesse, dans la promesse on bakanga raté. Bakangi des voies de sortie na yo. Or, la personne qui a la clé de sortie d'ouvrir, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'homme de Dieu, les tomoni, la réclamation est Zolanda Bandekopé Belé. Bandekopé Belé, ils réclamer dans le deuxième monde. Parce qu'on a avancé, mort na bango déjà. Mais sous ma cam la bango, surtout fin de l'année haute, tomoni mort subite et commis vraiment belé. Toto yoka lobby na yolo petit moko azibal batimi balé batemi liboso na ye Jésus bangote Jésus o atana sima. Côté boye mutakufi na mai kuna boye batu bakufi na fleuve tokie place boye batu bakufi soda monga la muki tomune kuna na États-Unis ndeko monga benga kinga epsinga izana mundele moko ayaki monga bimika kanda na ya bimisi arme bomi 18 personnes plus de 50 et quelques personnes baza na ba blessure. N'ébité comment on a déjà marmandé on est comme ça le monde. Ils ont ba réclamation tous les années ni na ticket le juste pour 3 minutes au menga ko éclairer bana na Nzambe un message et répondre à la question de biso éclairer bana na Nzambe pour 3 minutes et puis encore le sambo pour la bande de groupe baza makamosongo lo pakala numéro de téléphone et les appuis mieux et puis au principe ce programme il y a Etonga. Merci beaucoup Papa Yves Nzamba Pambola bandeko nyonso bazon da biso de part et d'autre na Super Promo télévision Nzambe alola apambola bino pour nous répondre na motuna ya ndeko nanga azolo ba que tikana yebisa bino ki liwa mutu nyonso akokufa personne n'est immortel tout le monde nous sommes des mortels. À part Jésus-Christ qui est immortel, il a immortalisé la mort. C'est-à-dire, pendant 3 jours, le ressuscité des morts. Laisse-moi te dire la vérité. Pourquoi pas Koufa? Ce sont des signes qui arrivent. Les gens veulent démontrer ce qui sont la conscience humaine, au lieu de chercher ce qui est la volonté de Dieu. Dans le moment où tu es sur le awa, toi, qui est déjà vers la fin de l'année. Mon frère, ma soeur, papa, maman. Le komitu no miluba. Vie à banano e qui n'est nini. Vie à foyer na ozo qui n'est nini. Vie à couple les autres qui n'est nini. Moussala na ozo qui n'est nini. Pourquoi kakabino? Il est grand temps, nous devons chercher Dieu. Bouyana to lukana no kolo. Année où yava ici là, Dieu nous avait mis à cœur. Tout bon de la Nzambe. Et le barata de prophète yo au prophétisa kaka batango pe sabango makambo na bango est-ce que bi sabango avanté nous les prédisons d'avance na moment oh tous ba sentinelle nazo prédire les sous na pas Nzambe boya to luka Nzambe diable a risé azoluka banani o ya kosimba bango et plus pire encore l'élection dans ces pays c'est grave il y a des sacrifices que diable azoluka et sacrifice wana ezaka batu bazana kacha mboka te même ici ils sont des Congolais mais bazana libanda ya mboka allez-y plus le otala ke origine yo za mboka oyo mais surtout telemito luka Nzambe te papa okufela te maman o bana no ba kufate année comme na souka ba te renouveler alliance na Nzambe 2024 ezaya biso 2024 to kota ngone sengo pe to komisa Nzambe mais boya to luka na Nzambe to bonne de la to renouveler alliance na Nzambe maman au fêter ba anniversaire au sopi ba zemi au yibi au sali adultère tu fais tout ce que tu peux faire mon frère mais au gagner et l'autre côté na bengi na présence en Nzambe ba to luka nkolo to bonde na nkolo en tout cas retraite to zokota na bengi ndeko nyonso quelle que soit dimension ya problème aux autres traverser il y a qu'on renouvelle nos alliances dans Nzambe. Au sommet tout katoboité, au tongi ba immeuble toboité, au sali ba anniversaire toboité, au sali ba challenge ba shopping on a dit qu'on vient pas, au déplacer au voyager. Mais ta vie est changée mais je t'appelle, il y a renouvelé dans Nzambe. Na chiffre 24 to kota, ko la taki biso à cœur. Ndeko nyonso
aya a renouveler alliance na ye na chiffre 24 yaka toluka nzambe on renouveler alliance na yo na 2024 on nzambe tozo kota yango papa $24 et ça le côté $240 et ça le côté $2400 et ça le côté 24 000 francs et ça le côté yaka nan otia bâtiment ba fondement ya bana na yo ya foyer ya musala nzambe akozanga te kango libota na yo peut-être on nga ozaki na hôpital makambo simba te foyer ba problème zobota te na bondeli nzambe ya lola akitanguya na ye na vie na yo loboko ne yanguya e percé bisika bozali oya kangamaki afungwama oya koyaki atelema oya lalaki alamuka oya kufaki asekwa mwana muto amelaki biloko no ebima na mai na kombo na Yesu tika mai sanza oya melaki au nom de Jésus tika zamba e sanza oya melaki na kombo na Yesu banganga ya lwa ba mama leki ba tante ba noko ya famille oba luka yo balate ya na kangi bango moto na nzambe et briser bango au nom de Jésus-Christ. C'est ka protection ya nzambe ezinga libota na yo. Na sengi protection akolo ezinga bana na yo, ezinga musala na yo. Yaka kuzonga simate, yaka toluka nzambe, kobungisa kondima na yo te, nzambe atelema, to bondela, toluka nzambe na fête de l'année oyo. Ya 4 jours ya mabondeli et ça de l'autre côté, parce que renouveler alliance na nzambe na chiffre 24 et kolongola oyo zaliti, mais nzambe ko transformer vie na yo. Yaka toluka nzambe, benga prophète Efata na plus 243, je pense que mon numéro est affiché sur la barre d'écran, plus 243 82 21 78 177, benga le prophète oya toluka nzambe tia bana na ona kati alliance na nzambe yako renouveler alliance papa maman pardon na bondeli yoko raté ma bondeli oti 4 jours kaka to préparer ngo pour la fête de l'année o toluka nzambe na bozindo nzamba telema akangola mabota akangola bana akangola musala akangola ba promesse no kangamaki okoma libre kimi ankolo ekota na mabota na bino dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth tika ba oyo beseme bako kitoko yakolo na musako le fata nzamba pambola yo yo la mission oyo misano fungwama kola bomba yo so kola zongité mbala sima to kota na lisusu j'en profite également de dire un grand merci bande ko nyoso bandi de part et d'autre na Canada na France na Afrique na Bujumbura na Ghana na Israël partout bozolo na biso Lubumbashi na République démocratique du Congo na Afrique du Sud na Bengio na Brésil na Bengio na Canada France Europe yaka to lukana nzambe nzamba za na sukate il est capable de percer partout na annoncer un message yaka mon numéro est affiché sur la barre d'écran benga mosakoli tout atako bonde na Zambé nzamba lola apambola biso José Baïla na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko jo ko mate Bazana mboka nini bazana na France mususu azana Belgique ekoma kate oh mais bazali kuyiba ah na lembi na lobi na France na minute oyo agence il y a sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale Tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge pe biloko ekomi ndenge kanisa ki za mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubunga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakutula ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo braza na tena baza continue JB Service ezali soki banete angolais mérité nanga angolais JB Service
ekare eza mosika azobeta Love is crazy, love is funny. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Zamba lolo yo azosale Zamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azosale Zamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia Yesu azana pamoja Komba mana yo Yesu Komba ma Chirubu Yesu na lingina tachola Yesu Papa na lingina témoigner sangalo na ye Napena tato na bonsambe na yo Iswa bato Yoka bosenga na nga Zambaka basaye Yoka shije na nga ye Zambalo na ye Na ye na babasi na nga Libosa bonsambe na yo Na ye na kosanga na nga Libosa bonsambe na yo Salela nga Yesu, Yesu Salela nga Yesu, Yesu Salela nga Yesu, Yesu Salela nga Yesu, Yesu Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu Undela nga Yesu, Yesu Undela nga yo Longisanga Yesu, Yesu Longisanga Yesu, Yesu Longisanga Yesu, Yesu Longisanga yo Yesu, Merci Jésus Nalebi bia bisenga senga sanga lole Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai Nalebi bia bisenga senga sanga lole ye Lokota nga Yesu, Yesu Lokota nga Yesu, Yesu Lokota nga Yesu Kotika nga ite Lokota nga yo yo Tombola nga Yesu, Yesu Tombola nga Yesu, Yesu Tombola nga yo yo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso, Yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa
nanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa Alléluia Chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso apambolinga yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila Aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo